Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai boyeka nde kutanaka boko zela to pesa bino ce qu'a été le meeting ya opposition banani bazalaki moko bosi bozwi ba photo moko pe ba oyo batiaka ba direct ya ba Facebook mais biso toyaka ko pesa bino ba mwa détail misusu na ba précision. Bokotala bandeko nangai arrivé à ba leader nyonso ndenge bandaki na ndenge sili basimbi eloko ya mutu te babeti mutu te o balobaka ke opposition musala nango désordre ezalaki te. Moi incident muke lingaki ebima na suka parce que tomoni la police babarikade banzela balobi sikoyo bozokangela batu banzela na lobi na bango batu sikoyo bakokatisa ndenge nini parce que bazopanzana bokomona ndenge tokitaka onga nalobaka ke biso na Kisasa toyebani yango wana bandeko nanga tokopesa bino ba détail boyoka tangu ba leader bakotelema bakobelela bango bo trahir biso te batu bazwi batem mais comme bayi politique bazaka compliqué bakoki pe kosala oyo batu balingi te botika na pesa nanu avant que to continuer na pesa information ya passage à équipe ya RDC Monde bakozala na Basel na église Action Balle pour Christ ABC ministre de Dieu Oazakuna frère Ilunga Jonathan pe bakozala na église Assemblée chrétienne de Balle na pasteur Anaclé Mitendo et Raoul Leba bakozala adresse eza 3 Bifagwenge je pense 6 40 51 Basel. Kilte à dimanche le 7 octobre 2018 de 9h45 à 12h. Bokozala na équipe ya RDC Monde. Mama Pauline Lumumba bande komisusu bakozala wana. Soki okozala na possibilité te ya kokende na banque bako facilité yo. Bande konanga ya Mulhouse, bande konanga ya Zurich, bande konanga oyo nyonso bazana ba na Lausanne, na Bienne, na Lucerne bino tu bozala wana ba Mama Street ba ndeko nanga Jeff ba Mpangi ndeko nanga Prosper je pense qu'à kozonga jeudi le dimanche bozala zala wana Mama Blandine Kleber Maleko na Ans c'est l'occasion ya keba mona Ans ango na tanga na sima ya kolanda ba photo na ba mwa reportage amike ya Facebook tozo pesa bino mwa détail mais image mususu bokozwa yango na mbala sima
machine à voler, à tricher. Parmi bateaux baroté les mawa. 4e président ya Congo à Kobima. Toza na passe délestage comment na mboka na biso Congo. Et lelo toko yoka vérité toko sila na lelo signature. Arrêt de mort ya machine à tricher. Pascaline Koudoura nazali moko ya kati ya ba opposant ya makasi na mboka oyo. Nazali d'abord candidate ya UDPS Tshisekedi na Lukunga tête de liste. Ya moto lié awa na lulu minene oyo. Esangisi biso lelo parce que bamusu bakokanisa ke biso ba opposant toa capable ya kofanda sika moko te ya koraisonner mpe ya kozwa ba solution mpona kati na mboka ya biso yango bilulu ya lelo ezokopesa bato mingi bapalpite parce que bato mosusu bazali kokanga nde goutte mpo baopposition tosangana ndenge tokokosa. Démonstration de force contre l'État Moïni, pe moloki pe mobomi ya Congo. Peuple congolais a sangani na unité de l'opposition pour que l'État Moïni il faut akende na kimia ce qui organise ma konami ya malonga oyo ya koboya machine ya voler, machine ya tricher. Message ya kopesa na ba diaspora ezali ya ko encourager bango na musika na bitumba bazali ko bunda contre l'État Moïni pe mobomi ya Congo. Yango lelo peuple ya sangani na kati ya opposition pona kolakisa ke tozali bomoko na bomoko ya lelo nde tozali ko bengana ndeko Kabila po akende na kimia toko bengana na na maponami ya malonga na maponami oyo ya koboya machine ya voler pe machine ya tricher. Base za kitoko base nyonso moni toye na yango. Toye na ngo biso tolobi ke meeting biso ezaka ya mbongo te. Biso toye na meeting pona koloba vérité, pona kotelemela makambu nyonso o ezali nyamu nyamu, pona tokende na élection transparente. Yango wana toye na base nyonso baza moamba, yango wana moni tobengi ba leader nyonso, yango wana moni président national Frank Diongo ayebisi biso bino moamba botika la simate boya. Yango wana moni ba o nyonso toye na bango pona ko soutenir meeting oya lelo. Ya biso za ya mbongo te. Et tout le gars a bateau nyonso moni awa ndeko toye pona meeting populaire oyo bakambi ya opposition ba organiser pona ko défendre cause ya bana mboka o bazali ko souffrir. Meeting ya lelo zali message oyo ba leader ya opposition ba leader ya peuple oyo peuple azali ko pesa confiance ndeko Jean-Pierre Bemba, ndeko Moïse Katumbi, Mozito, Félix Sekedi, Kamere, Frank Diongo na prison. Mais azali na biso elongo yango moi lelo bat ba ko ebele apona koyoka message oyo batindi yango to sengi population tozala na résistance pacifique contre l'État Moïni contre nanga na machine na ya tricher machine ezali prévu na loi te mais comment est-ce qu'alinga imposer peuple machine à tricher yango na to telema na sima ba leader ya opposition tozala bomoko na sima na bango po ete tobenga na l'État Moïni. Attention qui va l'obakate. Peuple congolais azali na ba opposant te. Bino moko ozali komona. Mokolo mwalelo putulu ezali kotika la nase makambo donc na komi komona banzete ne komi komata. Donc pour vous dire que lelo nde lelo. Ba opposant réunis bazali koloba boye. Tozali contre élection te. Le 23 décembre, tozali kokende na élection. Bambate, peuple congolais azali simanabiso ba opposant. L'État Moïni, jour na yo ezali kosuka le 23 décembre, jour à l'élection. Yeba ke bino nyonso batu ya pouvoir. Bozali à l'écart et biso tozui commande ya mboka. Lelo ezali jour ya meeting ya opposition. Oyo, tozo démontrer unité à opposition. Tozo lagisa bomoko, tozo lagisa que tous les leaders ya opposition ba yokani ba sangana poto en bloc to rejeter makambo etali machine à voter na fichier électoral eza corrompu.
tokokende na élection lokola bameme te bango basi babongisi 10 millions d'électeurs fictifs oyo ekovote bango. Il n'est pas question tokende na baélection moko ya buzoba oyo ezali réunion ya baparti politike te, ezali réunion ya bana nyonso ya RDC baya koyoka lolenge nini masangani na biso nyonso bakongole tosangani po toboya nyonso tu ya mabe, toboya mashine a vole, mashine oyo etondisami na kombo ya kombo ya Sadari, ya kombo ya bato ebele. Toboyi mashine wana, toboyi ndeko na biso mwana mboka Corneille Nangaa azala ngambu ya bandeko na biso wana. Corneille Nangaa tosengi na yo peuple congolais alobi tika ozosala wana yango netina na biso yawa toye kaka mpona baparti politique te, mais RDC mobimba Congo nde basangani awa. Ndeko Eliezer mwana kolo lopango magazine tokomi wapi 18 de boy Ndeko Eliezer mwana kolo lopango magazine tokomi wapi 18 de boy Ndeko Eliezer mwana kolo lopango magazine tokomi wapi 18 de boy Kotanga na pasi tokomi wapi Tolia na pasi tokomi wapi Représenté par Pierre Lumbi, Yamitano, Freddy Matungulu, Yamotoba, Adolphe Munito, Bona Kosukista, Felix Tshisekedi.
nalobi nini toluka alternative crédible tozwa moto oyo aza na makoki mpo achange mboka moto wana azali na kati ya opposition awa ezali mpe mosusu toyokani boya na motema moko eloko oyo babengi bafictif fichier électoral nazali na mokanda awa OIF esali audit tosengaki audit wana tosali audit na audit balobi ke ya 10 millions d'effectifs balingi kolona makambo wana te tokondima yango tokondima yango mbote na bino nzambe abatela bino nzambe abatela ekolo Congo merci Vital Kamerhe Veka yako sopa mwana moka Lokola Ndeko Fayulu alobi 10 millions de Congolais enregistrés sans empreinte digitale. Et ikoloba kera mboka na biso awa tolazana 10 millions bato bazala maboko. Est-ce que ça solo wana? Yango tolobi ya misato. Baboyi ba observateurs internationaux. C'est-à-dire so balingi ba boma malamo balingi te témoin azala boyete. Yamine tolobi boye tola la pongite baboyi logistique ya Monisco ba hélicoptère ko sala te ba avion ko sala te mais toyebi ke Congo na biso ezali sous continent 2 345 000 km². Bakoya koloba o tozanga ki makoki ya kokoma na bongananga tokoma ki na mwenedi tute tokoma ki na Bukavu te toyebi pe que insécurité o ezali koleka na est ezali plan ya extermination ya peuple congolais pe tokondima yango ata moke te toyebi ke bino peuple na biso tosi tokani tolobi élection kosalema le 23 décembre 2016 bamata bakita ekosalema tuliba sokwamba nenkwewi bana betu tulibalwa lelwewu bakwamba twa bengi ma élection ni machine à voter twa bengi élection ni fichier wabo wa mafi tulituduela pa moi tunupesha candidat au mois twa milenkwewi ditunga dietu dididi ya kumpala ngamuni bantu bali babunyapa bonso Bilumiana betu mekwisa bubu yayi sabula kotuba betu mebuya ba élection ya muibi betu mebuya machine à voter betu mebuya fichier électoral bandu wapenzi tunakuya leo kusema tunakatala bwizi na tutasikizana si bote banaume wanekala hapa bote na ndugu Jean-Pierre Bemba mina musalimia na ndugu Moise Katumbi na msalimia juu ya kusema tutakuwa pamoja tuchague mtu moja bara mboka na pesi bino merci mingi lingala bosi woki ya momo ebele metwele lopona alaksabino ke tosangani boye bakengai na INC na bo balinga biso ganga na odemo lingi ozara majorité ozara wapi machine ya changement et se commune na zela boyete merci Igwe Jean-Pierre Bemba Gombo Akoloba allez batata ba maman na pesi bino lisusu tumbote banso bote na bino nauti koloba boy na lopoto tokomi na heure oyo grave pona mboka na biso pona venir ya bana na biso pona venir na batata na ba mama na biso heure ekomi grave na ndenge nini mboka ebebi bato oyo baza kokonza mboka sape mbula zomi na sambo toloba bilon nango babebisi mboka pauvreté ekoti na mboka misère ekoti na mboka Congo eza mboka ya bakongolais esengeli peuple po
lobby soki toki na maponami peuple ayeba kopona bakonzi na ye nyonso ezala mokonzi ya mboka ezala badepute nationaux ezala badepute provinciaux ezala basénateur mpo na lobby soki tolingi tozwa mai epai na biso na mandako courant epai na biso na mandako bana bakota classe bahopito ezala mpona baswa ya biso nyonso ke moto na moto azwa mosala mpona kosalisa bafamile na ye toyeba kotonga banzela na kati na mboka sécurité ezonga bipai nyonso epai nini mboka nini omoni tokomi na plus de 170 groupes armés 170 groupes armés eza na kati na mboka na biso ezali normal te il faut tozongisa sécurité mpona wana esengeli opposition mobimba tozala moko tozala uni tozala na liloba moko vision moko tozala na programme moko mpona lobi toyokana mpona lider azala moko mpona tozala nsima na ye mpona lobi biso nyonso toyeba kosilisa régime oyo ezali banda mbula 17 mpe etiki pauvreté misère na kati na mboka na biso mpona yango oyo nanga azali kobongisa fraude monene na kati na élection eza koya nakutaki nanga le 1er août toyokanaki na pose bakestion mituna concernant machine wana alobaki ke akoluka solution akosolola na baopposant nyonso nanga azongeli motu moko te opposant moko te nayebisi mpe makambo oyo ya bafictif 10 millions de fictif bafictif wana bazalaka te bafictif ozoyoka wana bazali bafantôme balingi sikoyo bafictif bango te bavote bakonzi lobi epai wapi omoni ke fictif akoki kovote ezali tricherie ya monene ezali kosalama yango nalobi peuple heure ya kotelema nde sikoyo peuple totika kolala pongi na kati na kimia par les voies pacifiques il faut topongola makambo peuple tika kolala pongi peuple il faut kolamuka sikoyo soki bolingi changement eya lobi na ekolo na biso esengeli biso nyonso tu tozala esika moko biso nyonso tozala nsima na candidat moko ya opposition tozali awa bamama batata bandeko bino nyonso boyebi pourkui ngai mbala suka nazalaki na podium oyo tozalaki na yemei boyebi makambo nini azalaki koluka mpona mboka na biso na banzi depuis akendeki atikeli biso responsabilité wana ezali po tomema eloko oyo ti na suka ti na alternance oyo toza koluka na janvier 2019 bandeko na ngai basi balobi awa avant ngai po to réussir objectif wana alternance esalama na janvier 2019 tolingi tozala na élection maponomi ya malamu lelo basali bamakambo ya mbilinga mingi na kati ya mboka balingi kokende te baza mpe na mbongo te ya kosala élection oyo babi communauté internationale ekosalisa biso te toboyi makambo wana yango wana lelo nalinga nayebisa na bandeko lokwa mpe mwa ngongese eleki boye tozali na droit ya kozala na soutien ya kobénéficier la soutien ya bandeko na biso ya communauté internationale mais la botrahir biso te botrahir biso te ya mibale nayokaki ezalaki candidat unique
candidat unique, candidat unique. Nani mokonzi, nani mokonzi, na tangu bolobi ke bolingi candidat unique, esengeli to respecter to respecter te. Mais nakosenga boye bopesa biso bino bakonzi bopesa biso tamuke mwa tamuke ndenge ndeko Jean-Pierre Bemba auti koloba elingi koloba nini bapoi mibale alobi 10 jours 5 jours nakasi ekoka kati na biso awa bafederaliste bazali kati na biso awa baunitariste bazali. Est-ce que boyebi mpona nini AMP ekufa? Boyebi mpona nini bakabwana? Ezalaki mpona avant basala coalition. Boyokana ezalaki te mpona koyeba te ba réforme tokosala yangoyo yangoyo oyo tokosala te ezali yangoyo yangoyo yango bomonaki en plein mandat moko na bango président de la République quand moko na bango parti PPRD babimisi idée ya réforme constitutionnelle. Est-ce que bayokanaki soki ba réforme ezalaka avant? Est-ce que bakokaki koyokana te? Bakokaki koyokana. Biso kati na biso awa ba libéraux baali. Ba pesi ba projet loi boyokaki la majorité sinon tous pour nga pe menandenga ba tribune tu pesaki ba projet ba programme ya kitoko. Kitoko makasi. Bino bolobi na biso to trahir bino te. Biso pe toyembi bo trahir biso te. Les avons voté, tant ou toko pona fachi. Tango bala ya UDPS bozali awa te, bala ya UNC bozali awa te, bala ya MLC bozali awa te, bala ya Dynamique bozali, bala ya Nouvelle Élan bozali te, bala ya bala Congo na biso bozali awa te, bala ya Ensemble bozali te, bo trahi biso te tango tokona soit fachi, soit Kamere. Soit Fayoulou, soit Matungulu. Bino bobudaka na mitema. Kati na bino bakoloba aloko candidat na biso baponi ete biso tokende élection te. Eza bongo te bopesa biso ta na ndenge te. Olie topona individu topona nde programme. Tokani Bana Kin, Bana Congo, Mbote, Bakeza bien. Bautawana, il faudrait Bakende. Baboumi Mboka. Lelo et souffrance, Eza et Belena Kinshasa. Bautawana, Balingi, souffrance wana et continuer. Heureusement, Bana Kin, depuis 2015, vous vous êtes battu. 2016, je vous félicite. 2017, à Bomi Bande Konabiso, Kinshasa est devenu cimetière ya Bautawana. Le plus important, ceux qui motowana atikali na pouvoir, Kindoki et Tikali na Congo. Donc, il faudrait tout bloquer ma machine wana à voler, machine ya Kindoki. Vous ne pouvez pas admettre que Moïbi a Kotananda Konayo. En tout cas, tous à la déterminer. Révision affichée électorale wana. Bazo boya lelo parce que balingi bazala 10 millions de personnes bako élire bango po ba moni lelo
toza bomoko na opposition. Problème il y a encore à Saint-Sylvestre. Les détermination à Bino Bandeko. Parce que les lots, il faut tout libérer Mboka ensemble, surtout Bino, Bakinois. Oyo nazolo bawa lelo eza problème oyo moko. Libération en Mboka na biso. Libération eza détermination. Donc article 64. Ce qui motowana en dimité oyo ba conditions que nous avions donné ensemble avec l'opposition. Mais il faudrait aussi que l'opposition tozala maele. Lelo toza bomoko awa. Oyo tozo prêté awa eza serment ya unité envers notre population congolaise. Tokokima ou bien tokokimisa? Tokokimisa! Nabengi président Félix. Oya kopesa liloba. Bandeko ya Congo na biso ya professeur Matungulu bazali wana. Congo na biso viva. Est-ce que bandeko na biso ya dynamique ya Martin Fayulu bazali? Dynamique viva. Est-ce que bandeko na biso ya ensemble ya Moïse Katumbi bazali? Bana ensemble viva. Est-ce que bandeko na biso ya MLC ya Jean-Pierre Bemba bazali? MLC viva. Est-ce que bandeko na biso ya Nouvel Élan ya Adolphe Muzito bazali? Nouvel Élan viva. Est-ce que bandeko ya UNC ya Vital Kamerhe bazali? UNC viva. UDPS viva. UDPS viva. Merci bandeko na ngai. Ya liboso nalingi tozwa mwa tango moke pona kokanisa bandeko na biso bakufi pe bao bakufa na Beni en premier lieu et puis partout na Congo. Un petit instant de silence s'il vous plaît. Merci. Lelo ezali mokolo esengo. Esengo pona ndenge tokutani awa ebele. Mais tobosana te ke na ngonga oyo tozali awa kosepela victoire na biso sur la dictature. Dictature eza na ba victime oyo na minute oyo tozali koloba batondisi boloko oyo batongela biso awa. Tokanisi ndeko Eugène Diomi, ndeko Jean-Claude Mouyambo, ndeko Franck Diongo, Nabo Sanité ba jeune, Jekoko Moulumba, Christian Lumu, Beni Carbone na baninga na ye, ba victime ya injustice na ya dictature. Donc, vous avez mais kasi nyonso wana ezali preuve que tozali na démocratie te. Bato bavandi na bango kimia basali mouvement na bango ata kutu
batutu bakosepela na mouvement na te mais eza liberté batomoli moto te babomi moto te yango wana mokolo ya lelo ekoki kozala mokolo ya esengo total te po bobosana te mowei na biso président national ya UDPS akundami nano te Moïse Katumbi ndeko Adolphe Muzito na ndeko Félix Tshisekedi basali be famille bo soki olingi kofinga alors finga biso banso. Ah ben ne soyez pas pressés, on vous a annoncé les étapes. Donc la semaine prochaine on va démarrer ces travaux sur le programme commun, sur l'organisation commune et ensuite on vous donnera le nom. Ça va venir. Mais le plus important aujourd'hui c'est que nous voulons une élection libre, démocratique et transparente. Nous disons nous allons au bout d'une élection où il n'y a pas la machine à voter, où le fichier est nettoyé. Et c'est ça que nous exigeons et ce pourquoi nous appelons notre peuple à une grande mobilisation pour mettre fin à cette parodie. Que le peuple a répondu massivement à l'appel de l'opposition. Batoubaza Eli qui a que changement écosala. Changement écosala, mais token n'a pas pour ami, mais pas pour ami à solo. Ce qui m'a pour ami à solo, c'est que vous dites, token n'a pas pour ami avec une machine à voler, n'a pas doublé token d'été. Nous avons tabac à côté, nous avons même à côté. Donc, biso aba na mboka solo. Donc, Baouta, négé le président Moïse Katumbi, Baouta, Bakeba na bango. Les autres aba nyama na bangote. Donc, victoire est certaine. Donc, les âmes Kolomoko, ça fait l'histoire, les lots, nous avons Bomoko, non seulement na candidat, nous avons Bomoko, na programme commun. Ça, c'est une première dans l'histoire du Congo et c'est une très bonne chose. La victoire est certaine. To panzana te oya ko panzana to meli bondo te to meli bondo oyo ko trahir ako vimba libo o ebi ndenge zalaka action yo mosali biti action ça talaka ba tu oyo to mobiliser bo soto sali tikoyo marche ko za ndenge ni et nyiko lo ba kini penza est tombé kini mobiba est tombé sans tergiversation. Donc match ezali wo victoire ezali certaine donc batuba bangate mbaloyo bakoyiba banani bavana bisote boyoki réaction ya batu na fimbu parce que ya mbala oyo bako corriger Katumbi Tchapwe Moïse alobi que atanga iso ki na trahir bino bobenganga jida. Merci bande konanga. Bomoko nde tozana ngo posa basangana kana 9h bapanzani na 11h. Compliqué. Et cette fois-ci, pouvons-nous espérer. Merci Nabino nyonso tout. Félicitations na 7 wana basangani avec espoir que ba okende musika. Bobo sanate. Rendez-vous. Ya Milouz, ya Basel. Na l'église mibale wana topesi bino le dimanche 7 octobre bozana bapai. Merci.